leader nengana lobelo mo boy mais chez qui na live media na lobi yo balobi il faut osenga sila bisalu pardon leader nengana lobelo mo boy mais chez qui na live media na lobi mais malheureusement qui na télé ba respect beleta colère à qui tu déjà et senga tout respectant et surtout que yo a parmi ba sœur on a considéré ami na respecté à makasi donc merci beaucoup non qui koloba bien koloba bon il y a des manques à respect na bato balobi bongo il y a manque à respect et je ne pense pas que bato balobi bongo balingasi là pour mon toi lingasi là encore bota na courage na énergie te yoloba na ngana singa pardon non singa na sila na ni pananga baloba bon en fait ti baloba bon baby pe ke baloba nanga et baby ke baloba nanga bon ezana ebite e matisanga kanda na ebite en fait ebite balukila ndesi la nini po ba yebi pe ke ngape na zali pati wana ba yebi et baby ke se no bina ya non mais kocha na se no ta ke si la zara déjà na le ketu mwana nga akana bandiko na biso ba moura en fait entourage nanga ebele bazakana ici la famille mais et qui s'ingate que dans la vérité n'a pas le fin à silaté n'a manqué respecté n'a ce qu'on pardonne on singa que neti nga pour notre opinion n'a pas pour na loba makambu o nga karina yebi nga naza obligé na en fait na ça la pour ça batu ba japa 12 wana yotinda batu biso soto yebi yango et puis c'est mtasala ngo makasi ko lekanga azate. De ce bâtiment, il y a pas de problème. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Non, mais c'est la Chine, moi je m'en fous. Nazo qui moi 2 3 appels mami, biso to ba chinois en même temps to ba baku o che biso mais bois ma malade. Chenga na expliquer complexe c'est au finga mutute leader. Ya au finga mutute. Ngana naza teint clair mais non que ça peut complexer ya bois noir na yo on sait que les kinga non peut-être ba éviter que complexe l'axini ko complexer moto et puis ko complexer moto l'axé kate ba complexe aka moto aleki otete même complexe infériorité ezalaka yo ben ici là a complexe ranani naturellement même pas koloba que a complexe aka moto na lobi que ba comédien te na bi ba comédien faut ba longola complexe netinga na ebisi là à la bien. Na évité peut-être qu'à Kosola, la belle vitoni, na mon on dirait, à comment moins distance. Donc, na tu complexe tout le monde, na kana été parce que na big et au soleil, bah c'est gébélé. En fait, il y a que tout kana est ça qui est à se méfier. Au moni, peut-être que ça m'a se méfier. Elle quoi na na au Marlène, comme ça comme mon na amigé. Oui, on se méfier. Au moni, on se retirer juste peut-être au milieu le qui ah Karine dans un amigé, peut-être un amigé tu au Canada. Au lait que problème est vivant. On comprend. Peut-être pas si j'ai belé. D'ailleurs, je me rappelle plus, mais on a eu quelqu'un, la fille qui était, n'a manqué un peu respecté parce que non qu'on se permettre était, n'a qu'on manquer respect. Parce qu'il y a il faut aussi. Voilà la famille, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO vraiment. Bonjour, la émission de la famille. En tout cas, c'est avec réel plaisir que Nayaka, en tout cas, pour le là-bas, analyse na biso kaka ndenge to misala bandikolanga wana penza bochu kolanda o ezali Karine Mokonzi par rapport à be missionnette o esalami par rapport ya kombo na ye en tout cas aza vraiment oyo ba na kokelo ba inciter na ba façon nyonso sur les réseaux sociaux to ke kuna ba sali musala na ba commentaire to pe na be mission musu ba sali par rapport ya Karine Mokonzi vraiment na ba dire ne o alobaki ne mission on a été coaché la bleu bande kolanga en tout cas yangwana eza analyse na biso o to koloba par rapport ya maloba na ye biso le quoi tozana pona ko sala analyse bande kolanga to ye vraiment pona ko sala lisusu analyse par rapport ya makambo o ezo les cas sur les réseaux sociaux par rapport à dire oyo balobi na kati ya réseaux sociaux to pe mafinga oyo bafingi Karine sur ces bande kolanga il y a des choses qui se passent parce que ba misusu ba bengi Karine boyoki o baza ba chinois baza pe ba bakuka ba bengi Karine pona baloba o bakoki koloba alors Karine aya telemeli bango parce que koyoka émission o Karine salaki Karine finga kité et puis je ne sais pas
koyoka façon Karine alobi afingi te asala eloko te azalaki ne droit azalaki vraiment droit bandeko na nga et puis ezalaki nango c'est vite fait po osala yango problème fo ozalaka abakwiti po baabakuk bazala bon te oyo pene ya bible fo ozalaka abakwiti po osalela likambo wana osalela yango polémique osalela yango problème soki oza abakwiti te okoki jamais kosalela likambo wana polémique eloko nya mabe oyo Karine alobaki Karine atalisi kaka mo réalité. Pourquoi bino bolingi bato baloba vérité te bolinga bato baloba vérité te eloko Karine alobi c'est vrai nana ngo ayebi te babakuk toyebi bino so boza banani boza bato moko ko boyebi na bino ki esila azala bongo nde boza na boza conscient ou consciente ke makambo Karine alobi eza vrai azala bongo surtout ba o baza ba proche ne bayebi bayebi ki avivara bongo azalaka bongo mais bon ça semble pourquoi balobi vérité reste la vérité vérité ba changer en te bino mokati bo changer vérité na bo changer en te eza vérité Karine azani kala ba réserve parce que oh ya gola oh tendresse oh nde boye wana so pe Karine abia ya akoya pe mabia internet on ko zika e panzana donc bino bozo koloba makamba Karine o Karine boy o ndumba wa sani est-ce que nana ngwa yebite ke Karine vivra bongo est-ce que likamba Karine koute sa bomba na réseaux sociaux et le koni o bino bo sambisa Karine oyo eyebani te na mokili batela pe batoluka yo sambisa te Karine de boluka yo sambisa na internet mutu ta internet le bila lango elote bozangi bato ko sambisa bozangi bato ko finga poso mite bande ko sabenga bo val mais tellement bozala nous na sonité ce n'est que normalement fubo yako ko lobila Karine ba mona pe bino ki baba ko baloba ki mais entre vous na mitema na bino na kati na bino boyebi ba ke lo Karine lobi eza so depuis Karine loba ni ba vérité ko ça na été bino monde bozala ko yeba ki makambo Karine bimisi na mnoko na ye eza ba vérité ba bi vérité soit kaka pour nga so nebi ke likambo balobi so nebi ke eza na vérité te et soit te et soit te mais so boye ko loba de boloba bongo c'est que il a vraiment vérité où je suis donc a comme vraiment la place ne si kana ngo penza yango suis bino bozo ya to zape batute boye ba ko comprendre ba analyse te boye ba ko comprendre émission te ke mutanga lobi est-ce que place ni na fingi yango si langa komala lango la reine o ba lo sengi ba parler pour batunyo so likamuke ka boya ko senga si la pardon likamuke ka fo ko senga si la pardon boko mi sena nango nzambe na bino to nini o fu batu ba leka ba ko senga si la pardon bwali boma o to nini mutu nango ya senga si la pardon Karine Mokonzi ya en tout cas boko sakana nango bien internet kaka bino makambo Karine lobi ezande comportement si wana kuteza kuba ya kusamba te Karine lobi ne ka vérité bo baki pe ne kuluste pose a lobi ata boye boti 1000 commentaires si a lobaki bata ko comprendre si ba comprendre bata ko comprendre si bato mayele na loba ba comprendre déjà rankinya munene oka rankinya munene moko lobi kasi admin ça peut ba audio si la bien que bo Karine na posa ko enregistrer et puis c'est le cas là na temps en atteint yo ka ti bien de bon enregistrer batu ba la posa ko enregistrer non batu nyo sotan batu nyo soté bazana comportement na ko enregistrer batu non en attendant tu sais le belle vérité c'est tout et puis avec en passant parce que émission avec non vraiment basé na wana to le tu le mo ya ko le kakaka a fait l'ici l'émission et ça passe et là vraiment passe en tout cas tokoyoka makambebele ko bima sur les réseaux sociaux toyoka na biso ezali bandeli ba vérité ko bima oyo kozala ya vrai eza ya lokuta te tant bolo ba ki ba sombi Karine pona na sombi beva mesala kozala na bato beva otika ka kozala na bato bien te pona bino baba ko jamais a otika ko sunga bato te pona bino bolo ba ki azo sunga bato pa benda bato problème te eza don onzamba pesaye en salon
akata yango mpona bino bakwiti te akata yango soki esengi asunga moto asala yango te mpona bino sia yaya mpo bino nde bokotie na lola boaliboma beve otika akosalaka yango kaka mpo baoyo bazalaka na ye baliaka mbongo ne ntango bazalaka na belvi batikala koloba te kasala bo mpo abenda balobaka yango te lelo kwa baza soni ete nde bakoma oloba bongo bato mabe mpo bomoni ke bato wana soki bazolia esika na bino eya do nzambe apesaki aotika yango te mpona bino babako boki jamais belvi atika en tout cas la famille nayaki kaka mpona kotalisa bino likambo ndenge ezokende nde toyeli bino video ya liboso ya mibale mpe toyeli bino mosusu mpe etikali soki ekoya tokoya kaka tokoya koloba parce que Karine alobaki ka vérité alobaki ka vérité donc contre attaque nyonso ekoya biso tokoyela bino yango moni ayaki oyebisa bino ayaki kotalisa bino oyo Karine alobi mosusu mpe soki eye tokoya tokota na filme na biso totala nga naza nanga mokusi na bavideo na nga tokota na filme na biso totala tokonsome esala bien tolobi famille libota toujours babi my brother donc frère na nga bomoni filme ndenge ezokende filme na biso ezokende kitoko en tout cas tokota natiki biso on se retrouve